Bon. Ok. Mbote, bonjour. Andeko nanga bisko nso bozali. Na lingi bino mingi tellement que na lobaki il faut te partager expérience. Toko tika boité. Ndeka na lakaki bino. Tozo sala bino na biso ba congolaise et puis tozo kocha mwa mukie mundele talaka to s'intégrer na mwa mboka toya. Yangwana na lobaki ke to bando laksa pe biloko cuisine européenne, ba recette msusu européenne, ba recette msusu ya biso ya Congo. Mais to osala ngona lingala pona bato yo ba comprendre eloko ni tozo sala. Lelo na yeli bino velouté ya poireau. Donc soupe ya poireau. Lelo to osala soupe ya poireau. Au moins les légumes sont nécessaires pour nous banzoto bato. Bato mususu bakoka kolia légumes te mutu so alinga kolia misuni. Et pourtant que bana biso o babota mewa balinga ba frites, ba pâtes, ba bilo moko ndengo wana balinga vraiment kolia légumes te. Alors ba maman bana balinga mi komela ba soupe ya ba légumes. Il faut que ça la bana soupe eza bien pour la santé ya bana. Netinga bébé Curtis alinga komela soupe makasi. Donc olia alia kana pasi me amelaka soupu yango nde mutu sala ke mwana azala vraiment na ba fer na nzoto azala ba vitamine ebele na nzoto yango wana lelo na yeli bino soupu na biso ya poireau. Pona kosala soupu na biso ya poireau yango nazo présenter bino en tout cas ezalaka nango na biloko ebele te ba mama ezala nango pe na dépense ebele te. Eza eloko moko boye tout le monde rango lokola moi spécial mais na côté peut-être il y a dépense toza na dépense ebele te. Pona kosala soupe na biso ya poireau toza na poireau toza na oignon na kata soupe na biso tochaka moi pomme de terre. Pona soupe na biso ezala un peu kilo tochaka pomme de terre. Après wana toza na sel, toza na mungwa, toza na crème fraîche, toza na bouillon, oza bouillon ya ngombe, toza nango, soki toza na bouillon ya légumes otie, soki toza na bouillon ya poulet okoki kotia, problème ezate. Toza na beurre. Soki pe oza na huile d'olive, beurre bateka yango na Lidl. Ba beurre pe bateka na ba lieza na ba magasin tout ezali. Toza na beurre, toza pe na poivre noir. Toza nango. Awa toza na bouquet garni, na kangi yango te, mais bouquet garni et ça le makana feuille de laurier na banzete ya persil na thym. Donc ceux qui basangisi yango bo kangi singa et comme na kombo ya bouquet garni. Et ça va prendre on ça toujours saveur moko ya kitoko na soupe na biso. Ba mama bo s'abonner. Bo lembisanga. So pour s'abonner te na zo courage obimisa ba plein. Na ba plein belé auto partager et belé ba benga ba fruit d'ici. Spaghetti na banda ko yeba ko lamba nini te mayebo te mais depuis lambi mayebo na lambi mayebo na ndako kitoko moyen te. Ba mama belé ba benginga. Donc, tant que tu as un plan boye, vous s'abonnez ebele, vous s'abonnez, vous aimez, vous partagez. Comme ça, naza makambe bele o laksa ba mama naza na ebele. Donc, na kokoza na ngonga mokote na sakapare na ngona na besoin na partager na ba mama parce que ba mama mususu na leki bango ne lokote mais to se complétaka. Alors tant que tu as laksa makamba boye, eza vraiment trop nécessaire vous s'abonner. Bino lika makambo kuna bazo finga bo wana boza ko aimer. Bae makamaka bete bae makamaka malamu o to sala eza makamaka malamu pona santé batu pona kolia batu pona mama na kata bandako balambelaka ba papa bana bo s'abonner bo partager bo liker bo aimer ba mama nana ba mnoko nini mina tuba na Kiswahili mina tuba oni msala saksi sai na Kikongo bana mongo mpena akoloba na bino bokila lokondo e para pekato oyo ndeko na bino na ye lelo na soupu ya poireau wana tango kosala soupu wana bono moko bokomona no suka ndenge poireau ya la kitoko na njumu. Bon ok na étape ya mibale tozo couper poireau na biso
na pomme de terre na biso. Tout d'abord bande kolanga na si bon ngai de na dokata poireau. Bon batunsu bakataka mike mais bon ngai ndenge na tangela okotanga na kokata na yo papa ko mo minene ina na problème moto. Bon nga na zocha na makasa parce que naza besoin soupe na nga ezala vert. Makasa oyo mpesa ke soupe ezala vert. Ndeko na ningi makasa mingi mais o pe na mona weza mwa makasi na olongola oya mwa pete na tiki sikoyo tozokata pomme de terre na biso sikoyo totie beurre na biso na moto donc totie beurre na biso na moto bango papa eza vraiment pasi te mpona kosala soupe ya poireau. La soupe na biso siko beurre na biso eyamuki sikoyo totie matungulu na biso na nzungu ya beurre na biso toshofaki. Après avoir coché matungulu, coché poivre na biso, poivre noir. Poivre noir est dans la tête de la soupe maman. Coché poivre noir na biso. Poivre na biso. Merci bien mon bon
Après avoir coché poireau, il faut cocher pomme de terre na biso. Normalement, si on a 2 poireaux de wana, si on a des pommes de terre à minene, on va 2 pommes de terre. Donc, il faut avoir pomme de terre et de lait. Il faut mélanger. Après avoir mélangé, on tient sel. On tient sel na biso. Na basi moi poivre noir. Après avoir kosangisa biloko na biso, sikoyo tozotia mai na biso totie mai, il faut ebomba poireau po ekotoka po tozwa soupe na biso. Omoni te na basoma mai moke comme ça. Sikoyo ne totie mai na biso, tosokaki mungwa, tokotia sikoyo bouillon na biso. Bouillon oza bouillon de bœuf, mais okotia pe bouillon ya légumes, bouillon nyonso kozala nango. Tobwaki bouillon na biso etoka na soupe na biso. Après avoir kobwaka bouillon, totie bouquet garni na biso na kati ya soupe. Sikoyo tozofinika soupe na biso etoka. Tozofinika soupe na biso etoka pendant 20 minutes. Mandeko na nga soupe na biso bomoni totikaki yango pendant 20 minutes. Siko tozokende kotala yango to mixer. Cameraman na biso kolanda nga bomoni soupe na biso etoki. Ndenge botala tala pono ndenge ezokopanzana. C'est que soupe na biso esali nini, pomme de terre na biso petala epanzani, c'est que ebeli. Bomoni sikoyo tozolongola bouquet garni na biso. Bouquet garni totie ye à côté. Asa c'est déjà musala na ye, atiki ba saveur nyonso na kati. Asolisi biso déjà bien. Sikoyo to diminue moto biso zaki na 7, toke na mo sikoyo na 4. Sopo lingi na 3 yo kaka. Tolingi sikoyo to mixer. Bolimbisa lumière ekiti parce que na lingi na mixer soupe na biso. Soki esali kilo, on a droit ya kobakisa mai. Soki olinga ezala kilo, oui. Soki olinga ezala un peu léger, kobakisa mai. Omoni soupe na biso ezokoma soupe ya bine susu mwa moto. Nakomisi moto na 3 po tokaso na kasi te.
bomoni supu na biso ezokende na kokoma mpenza liste ndenge tolingaka emixame vraiment. Donc soki tosilisi tokolakisa bino ndenge supu na biso ekomi. Maman, on va te mixer soupe, on va te sali vert. Donc le vert à poireau et en goyo. Une soupe on a des avis. Goyo, là si tu mixes vraiment bien. Mais comme mélango bon côté. Il faut passer soupe pour bimisa. Moi babiloko etika la kamiki, mais boya agoni kama ya teti. To pasaka soupe na biso boye. To passer yango. Étape ya kotia crème fraîche na biso. Na matisi mwa moto na mwaka 5 pour attendre tokotia crème fraîche na biso. Totia crème fraîche. Totia crème fraîche na biso. Sikoyo navongeli komixer mwa ndambo po esangana. Crème fraîche, tu continues pendant quelques minutes, 5 minutes ou 3 minutes, et tu capones et ça la monte bien. Comme ça, tu quittes ça. Et tu vas mouquer pour la crème fraîche et bien ça mango. Après, tu quittes ça pour tu vas mettre la soupe na biso. Tu coutana après, c'est soupe na biso et comme prêt pour la remettre la yango. Merci beaucoup. Na mibino mingi. Soupe na biso beli yango wana. Donc so bomeli boyoka savene moko eza yango wana. Donc mbala sima tokomona mosusu ba plat eza ebele. Merci, ciao.